Bonjour, bande de choses chez Maman Lydie. Bande de connaître un bis à maille à pépé soupe. Bis à maille à au salade à pépé soupe. Un bis on a son bien ya fraîche. Au mon a vidéo mon a checké avant na checké avant vidéo bon mon ango. Ne na nos man bis na o ya fraîche. Na zo ki moko après na moni o tenda basa su moko. Quand ki ne quoi dembis. Ya fraîche. Dembis total dembis c'est un presque 9 livres. Pour moi, 4 livres 50 euros, qui combien? Donc, ça a presque 9 livres. 8 livres, 8 livres 80 combien? Donc, presque 9 livres. Nous avons un bisou. Si nous avons un bisou, nous avons une recette complète dans YouTube, dans la page. Ils ont besoin de kitoko. Nous avons un pépé soupe. Nous avons la couleur. La couleur nangoyo yangoyo na sokoli na citron ndambo na sokola ki yango tala sokona tiko na moi citron ndenga na lingaka yangoyo na sokola très bien ba biso force azala ngo zeite aussi mo on sa muzei bo no ezalanga normal donc na sokola na citron o ya 4 yo après wana na sokoli yango très bien na lugolo ya 4 ya pe na sokoli yango. Après, on a la tomate, on a 3 tomates fraîches. Et on a un poivron rouge, on a un poivron rouge dans le kango, escamacon. Après, on a un légumes, on a un huile on a un ndembe, on a un tungu, on a un ail, on a un feuille, on a un pilipili amiki. On a un pilipili amiki. Donc, ils ont recette simple qui tourne, mais ils ont un pépé soupe. Oh, ils ont un pépé soupe vraiment. Ah, ils ont un rainbow. Mondeza venga ngubongo so lutio lete bo mona na kumbwana rainbow yango yo no chaba baguna nga legume nano ekota na bado da ngozi na bolon azala kambisi mo vraiment la kambisi kitoko mais azala na basende azambisi mo kitoko mais azala ka vraiment na basende mais goût na basende abande goût rainbow non rainbow et rainbow a porté ça sur likolo ça bandilante là ya couleur vert le rainbow bengo poza ratanda za ba couleur bengo bongo azala kana mbisi moko kitoko azala na basende. Ah, ce qu'on a été bagba légumes nangai et kota mungo très bien. Na salika yango. Ah na onika tomate na poivron rouge na kati ya ndambo na sono na kati ya muki ya ndambo poivron rouge na zuka ya ndambo. Ya on a salé reste matique. Comme bis na za mi balé. Ah, déjà na tiblo na ngai na chikanwe tana chango na niki ninyo yo po na kata ka vidéo na chikanwe taba comme 20 minutes na chikanwe taba 20 na chikanwe taba 20 parce que na déplacer mon kana chikanwe mon tawana mke bon na tina na bloco na tana tiblo ko na donc yango yo après na zona te aïe ndembe litungulu na ba feuille na chango bongo na niga tomate na niki ote na nigeza bongo na pipilo na nigeza pipi na nimba pipi ya mikeza abo donc na chiko rabo na chema ite sko na su tomato na chiki mai kana tomate na su na tina tomato yo yango na che mayo na ya oyo après bozena zo susu vraiment recette mo simple c'est bandi ko toka déjà recette mo vraiment simple mais bien na te vers mon sur main de bâtisse na sano na chaki na salade tomate na bâtisse yango ce que to kama bisango na zu une nanga mukie na bâtisse likolo on tape une de tout na chaki mususu na bâtisse likolo
yango yo après na okanga ngo na otika ngo sa biloko na donc ya nango eza nango bisa mai ya pepe soupe donc mais eza bomeka ngo simplement simple mais kitoko bisa mai eza kitoko azaka ba sende goût bon mutu na mais azaka ba sende za goût après na kokanga yango yo bandeko nanga yango na kangi na otika etoka po na ozongela biloko soki etokisani surtout na zongeli bino. Merci beaucoup. Etoka nanu na balo yango te etoka atiki yango etoka ndeko yango kangi za shona mo yango kunyonga ngondebele la nakangi za shona bomoni nanga epanzani te beli vraiment bien bongo goût yango ebeli vraiment très bien apo wana nga moko na ofina ba pilipili nanga wana déjà omoni yango ebeli vraiment très bien mbisa mai ya pepe soupe donc eza nango simple mais kitoko mbisa azalaka goût moko azalaka vraiment goût vraiment. Merci bandeko na Facebook, merci. Bon partage. Merci. Simple mais kitoko.